émission na bisa sa tabou to baka bana mike bazala te ezaka émission ya papa na mama. Natali papa pina zali nabi onde mobali biloko nga na lingaka biloko nga na sepela kanango oye maitanga mafuta papa na mandi ko motiver mobali na ngai na caresse mobali nga na ozela akotanga asepelisanga natala kana moma caresse boye mobali bandi ko gerkile papa vexé. Ça la paix moi bien. Et ça la paix moi bien mon boy. Tant on peut aux na papa faut ça la maka moi bien. Vous allez kate oyoka papa son papa yoka yo son te son na bolingo ezala kate. Son na bolingo to boaka. Tant to abiso mi balé terrain net. Moto ka mninga son na zate pratiquer papa ça. Moto ça on a bas sentiment et kotika la ka ça nzoto basa nzoto besoin pona to ninga naka parce que mais mobali jamais akokobeta kumoko salela yo ba biloko ango Bonjour. Bonjour, na bino bozela ngai. Ta ba fan na ngatu ba mbote na bino. Monda tie mobimba. Pisi ba mbote na nga mingi na bato balinga ritilema. Na pisi na nga pela linga bino. Na bino bolinga nga bolela nga makasi poso bolinga nga tumwandu benga te. Milikuwa bo benga. Se bolela nga etronga pina lova bino. Donc na lela bino ya trop de ba fan na nga tout ba fanatique na nga tout da ba préférer rotala rit o ba préférer da rotala lema donc so atala lema te téléphone ko pasuka do balali ba pesi balandi ba tabayoka ba mbango donc émission na biso ya sans tabou to lobela air no so boyebi babi to lia linyoko to bisaka musisa do tembesili do mingi na ba fan nanga o balinga émission ya sa tabou lango TV do to jali pe to zala kaka ba fan nanga tuna ebike o bolela bo kaka o bo sepela to bo tala ritile mande muta pesa makambo donc lelo na ekolobela kaka bino makambo bino boyebi to lobela ka tango nyos tozo minore kaka malembi tozo mata peka malembi do ba jalo na biso ba amba lisola lelo na ekolobela izaka ya mwasi na mbali boyebiti tobetaka lisola mwasi na mbali mwasi fuki ba kosiba mbali fuki ba kosiba mwasi na yo okoza na mobali moko boye akoza na likata munene makosela likata na ete akoza likata mombi ya mulai ya bien ya goût akokosela ngote ye likata na ye ezaka wana pasuka ka pete na kumoko papa yo tona likata no bien munene gorono pena bien wana o senti pena nazo mela ngopina ko na simba na mabinzi na o senti ke papa azali na kotala ka bwe na mona somo na bi bombalo soka zwinga c'est naza kufa mama natala boye muto wanga nazo banga na mona émotion de sala ngai na kontra kati de boye asa na écoute émission ya sa tabou to baka bana mike bazala te ezaka émission ya papa na mama donc yo papa faut ba ko pratiquer
ma pe faut ba ko pratiquer ce que papa li katona munina no sela ngoto sela ngwa o sela ngonani to sela ngwapi bandi ko nga mibali mama so ndo lakisa yo do sela rapi na zo temps ya ko sela bord na yo po makambo ezande pa na yo papa ezam bali musazali kata munene o senti bien que li kato no tali ngo boy yo mo senti bien que anga na ko kata c'est mon bala ko manga mais to boye papa na caresse ka ya pamba papa a versé après alembi papa eloko no wana ya kitoko do mama kuno kuto koti na kata libolo te na vanti karaboye no bino zila papa na ta papa pena déshabillé ko papa pena déshabillé panzo kata bilamba natali papa pena zali nabi onde mobali biloko ngana lingaka biloko ngana sepela kanango oye maitanga mafuta papa na manzi ko motiver mobali na ngai na caresse mobali ngana ozela akotanga asepelisanga natala kana moma caresse boye mobala banzi ko gerkile papa versé izala nango so za maboko pete moi ça maboko makasi te za maboko pete maboko no feza lisse o simba papa wa maçon o simba papa pa o senti que mama pena muta o simbanga nata papa la miti na caresser papa pena gerkile ko avec senai papa lembi ki mobali neza souté na simbi mbali mbala zaka yo lemba ngai mo mbalo aza malade donc esenga formula ba kiss so bina traitement ko na forcer na sali ki mwasi na ngai papa pina ko papa hotel mati papa zaka ya kolala o problème ni o likambute papa banga bilo miso minene te peto banga mbali na ngala lo mamu munene ke mbali miso minene na pamba na mbeto elote do yo muto moni ko za ba jara mbali ya bongo conseil na opesa luka médecin a consulter yo ayeba nini ba kisi ezali iza biso pe to na ba ji pression to salaka oso pe no meliango ozongia forme donc après éléphant na sidi kay mabe donc faut ça na ba bilo mo boy pona mbala musupe azota zanzoto mukie likataneza ngo ya mesure ya taille ya mukie ya bien o sa musala dobe to siba yo o sibona sentiment nyonso o senti pena ke ton moni mubali o sepeli obi pena o mubali asibinga pe première kuma pe deuxième troisième quatrième to 5 coupé na senti pena naza qu'est-ce que sokola ti o kamingai mani blo ani lo kamunene te ani ke lo ko ana mukie kaka mais pesi au devoir yosko zo musabi kota te zo maisopa soko okuka o bakayo luka makambo o ba ngali ngara 5 ba pesi au 5 ti sko devoir ezaka ke na douche yo mosa tembi na pesa conseil bato o baza malade o basuka na bakuma ko deku papa peut-être bo caresser papa sali papa singa sala panzeli papa makolo papa ko mona kaka mo l'idée na yo tie abwaki papa yo zalaka wana pona obwaka libanda osunga mwasi na ote ponga na kotina na ki sentiment te si yo tongo zwi ta ya ko gerkile to ya ko verser si yo nem to zwi sentiment ngo verser ponga na verser te jusqu'au weli ko bwaka papa malade obela donc luka pena médecin o consulter yo on a appelé traitement o mila ba kisi yo to mona des fois
basi ba obimaka libanda ona kuta mwasi nanga na mbali mwasi nanga li petit mobe mwasi nanga lingi pire nga po ozo kokisa ba posa na ete oza pena malade siko po mama abima libanda te zwa soin nzoto na yo po tango plaquer papa pardon mama o sentir mbaye na zana pena na mbaye na ebisi mza mbali msaza ni loka mukie ya mukie pe ya gravité po ke ba biloka mikie ndeti biloka mikie oza mwasi oyoko sentiment te yopo ka mwasi sentiment te na oza peki na okotinga mais so pe na seulement mouvement mo boy était ya muketa poko sola atina sa moi cri de joie mo boy ya kokanga elo ne bimi na po nini elo kono ya mukie papa luka o motiver elo kono luka elo kono komata moi taille eza mukie te ndeti nga bilo ya mikina linga atinga ka bilo ya minene nga pena so elingelo ya mukie ndi na okima ezaka mbali musu bosene mne lo to vene mo karesika bozo karesika ya pambo zo karesi mbaye na yo zo simba ye oyebake soki papa zala munene to zala mukie nga zala baje wane ya otala papa soki pena papa zaka pena apena munene so moza munene te wa mukie franchement vérité bandona basi so benga so na yamba na ngate na boya to na yeso esprit na ngesi na koma okati ba réponse mo be poka okino za musika nanga pona lukaka likata o ngana lukaka mesure o ngana linga ba qualité to ba goût o ngana lingaka mais papa sele piki mubali na ote yo lingaka ozawa na mama eloko aniza nonga mukie alpis bo tete obimi nao o gerkile soso nga ba soso ba umela te soso mutasala bolinga tete aibine monza caresse te nga mutu linga monza caresse do fo bando caresse ngo melinga mabeli olinga lèvre ozilo lemu no tina libolo na nga osise nga libolo osise ko sise bana osimba libolo bana osimba lidesu na nga pina obandi ko simba lidesu a mwasi na yo osimbi mwasi no gerkila verser pina il m'a senti ma futa wana pini bimi madame si ma pose ata yo si ba moi sina yo zo ata na te aussi ba moi sino te oya kamba la moko peut-être to linga moi sa simba yo te et même so aboya caresse donc mon ngo retard wana benga ba mi bala ba soso o aboya retard bi ki amona ki so moi sa zo caresse so mon ba retard ya ka mona zo tan papa ya mama akota okoti ko salika mbangu bimi izalaka o mi boma papa o mi boma franchement o sa kitoko te luka o salaka mwasi no komisa mwasi no kandi na lobi étape na étape bantina caresse banzo caresser mama meli mabele liboro moko to simbi moko to na munoko o simbo kiti ebiki na kiti pinako funa simba mama okiti malembi loboko no solo lemo isa musate ka loboko moni musapio isa la musala eti ko kota ande tingani ngambeli batsanga misapite simba nga kare o simba nga ka kozo motiver nga so mono motiver nga loboko te saka lo lemo na yo ndi sala nga na kota na je na koti pe na je na ebiki ndi na zabe papa pe na koti nga omuna na umela te nga so simbinga na sena nga na libona nga o simbinga so simbinga na epte so na sata 5 minutes 3 minutes na umela na ate na verser siko so na verser bon papa la kisa bila monini na yo obindi na zawa funa la kisa mama ponga pe na osala yo so simbinga benga pe na osiba yo mais so simbinga tinga na osibo te no siba na yo te donc no sale lo mo apena kimba sima no yana ati mais so si binga ngapi na zata ya matali kolo na ya salo pena musala ona basala oti na zitapi na ya siba na yo na sibeno na silisi sima na kito kiti tonga na kiti funa mona pena to na osamsa funa santiki yo fo lela fo izamba mama na kokate mama na linga boy mama bongo ndi na mata lisusu to ngoma nga bona so na zakili kona zo mata
donc motoki ezobima ngai esala pe moi bien mon boy tant pe ozapi na papa faut sala makamwa bien bozala ka te oyoka papa soni papa oyoka yo soni te soni na bolingo ezalaka te soni na bolingo to boaka tant to abiso mibale terrain netre moto oyoka mninga soni azate pratiquer papa sala papa biloko alinga papa pe sala mama biloko alingaka côté na G ba fan nanga ne bolilanga trop ngape na lova bino ya trop nebi ke botala nga ofile nebi botala nga obolela nga pe ritilema yeyoti bientôt anniversaire à ritilema bosola kilo makasi non liate non melate moi j'y fais ça nga moi bien moi whisky fais ça nga pe moi bien do ba fa na bolinga ngai do so boti na ata ba mega ata moi crédit au monde pe ke moi libala na yo moi sina mbali bana moi mikakatano pour contacter lema to tindelinga moi crédit ça nga bien na benga pona zona te ya moi si to na te ya pi papa to ka pon to ka ni mission ko kabla mabala te ko zo pe mibali na bino te to ya kande ko sangisa to ka pesa conseil wa Monica ke a souhaité un joyeux anniversaire numéro ka yangwana o pa Monica bombelenga moi cadeau numéro ka yangwana bobeli ritilema musika te aka pembe na bino donc bo s'abonner pe à trop ta bo mona ritilema mo mafuta boy moi ba kitoko boy mo ba suki pa bien kabino te bone mususo ibino te kabino bo sala nga bo benga nga souté téléphone pe sala moi bien donc so bo benga et ça pina bien donc bo s'abonner car bo s'abonner vraiment bo te minka na ba fan nga tout donc na lova bino donc tozo mataka malé to baki étape ezana étape de ko banda chiffre banda na 1 malé mbito ko makaka donc bo s'abonner nde mingi donc na lela bino ya trop bo s'abonner donc check